Merci beaucoup à toi. Derrière la caméra, je vois par Rose et ça, le caméraman à série. Et quand il est dans le barakeno, en tout cas, Koyel Bosso na bino zara pour nos sam sala comme même no basije à kitoko et puis na ça qui bino que na femme sage to beta ba masolo ebele et bino moko boto comme on a ba numéro no sto sala qui et toujours continuer kaka parce que ba lobby éduquer une femme c'est éduquer une toute une nation et voilà pourquoi Bénédicte et ça alibino thème oh ya femme sage quand on est au message qu'on développer on a ba invité na ngai na plateau. Sans plus tarder, par où c'est ça, Ozolanga va inviter Nangai comme ça. Tout bande déjà ma solon, maman Béa, bonjour. Bonjour, Bénédicte. Bonne santé. Santé Zakitoko. Naza bien. Très bien. Kalou du ministre Rankin. Babi micro tobe mo alliance Gégé. Bonne santé. Je parle au nom de Gégé. Au Kalou du ministre Rankin, on comprend que tout le monde va parler de Seki. Il y a une mission au monde entier au lango na dédié ngo mbala moko pa massa na ngai ya za massa na nga collègue na nga ya boulot grand artiste comme des pas venir sans souci mutu na nga liberté mutu na nga safari mutu na nga Serge mutu na nga Piron Ndombasi ba Flore da dédié mission au groupe sans souci. Et Étoile, bonjour. Bonjour Bénédicte et ça. Bonne santé. Santé za ngo bien mon qui na moni oza mwa malili elo santé za moi bien qui malili te mais moi bien qui ko ba Congo na biso ebika moi ba fièvre moi bopikilike moi koko c'est moi bopikilike zai. D'accord, merci. Là bonjour Francis. Bonjour Bénédicte. Oui, ça va. Déjà, pour nous informer de nos sujets à l'autre, mais rien n'empêche que papa baloba. Voilà pourquoi on a invité Bajeni Balen à plateau. Et si à l'autre, est-ce que moi, je suis à Bali, donc disons femme mariée, est-ce que vous avez des camarades ou des célibataires, par exemple, et toi, là, mariée, et puis nous sommes célibataires, est-ce que tu as des camarades? Et voilà pourquoi les lots. Si j'ai trop bête à moi, maman Béa. Ok, si j'ai tous en haut. Je attends que maman, point de vue na yo. Moi, je suis au à Bali, femme mariée. Est-ce que il sera nécessaire dans la camarade ou baza célibataire? Bénédicte. Ceux qui osent marier, mais avant osent la marier, osent la qui célibataire. Ozaki na ba camarade oyo babali nano te ezali te ke tango yo bali okoko boya bango oboye peut-être ba oyo bazotambola na ndenge moko malamu te mais tango yo komi marié oza exemplaire pona bango ke balanda penzela na yo bazwa pe libala opesa pe bango chance bazwa pe libala bafanda pe ba maîtriser libala na bango eza mabete ke tango yo bali ozala na ba oyo bazali ba célibataire ozala na bango ba camarades eza pe mabete ozala pe na bango wana en tout cas pona nga na moni keza mabete po nga nazaka pe na ko ozala pe boye naza na bawe ya ngai o bazali pe babalite nga pe bakoko fanda na oyo ke ngai pe na balite mais to fandi kaka baza pe na ndako ya libala to fandi na bango mais bazola kisangai nga pe nazola kisabango ndenge nini tokoki ko efandeli na kacha ndao eza mabepe ta. Merci maman Béa. Kalouji alias Gégé. Yo point de vue na yo pour na sujet lelo aussi ba micro mais zala moi mukuse kal po so ozu micro awa oleka nanga mo na maluba. Merci Bénédicte Sayo, vraiment si je épinglé ezaki toko est-ce que femme mariée ou babali officiellement a comment partager lit conjugal na mobali na à domicile atiki ba vie à ba hôtel ba flat ba kuzu ba bar et tout à comme vraiment femme responsable est-ce qu'à cause on a ba camarade et loko yo embriara batu moi trop déjà na sala débat on a vu na ngamo na lingwa la fiston makalebo ya ibisa nga ezaka likamba mutu okozala no courtoyer na ba camarade ba sorti tout mais yo moso ça bien éduqué osa bien instruire okoyeba ndenge osa ba part des choses
donc femme mariée aza mutu abotama na famille akota ba école akenda ba église bref aza na ba ami. C'est pas du tout bali a commis spécial parce que peut-être a commis na vie moko boya bien o suko linga bando bota et puis a éduqué bana ceux qui déjà zakina ba camarade mabe et qui yena na ki camaraderie wana azalaki ni mbuma malamu. Rien n'empêche na libala ne asa toujours muta malamu de ba camarade ben influence ka muta faible en esprit. Si on est faible en esprit, il y a qui va influencer. Mais si on est dur, au banc à Nzambe, ata influence à ba camarade dans le n'engeni sur le bin non, dans sa femme respectuée, nous a toujours bon. Donc ils ont vraiment ma bé, t'es que femme mariée à zanga bami. Et comme ma bé na ba oba esprit et comme ma bé, ils ont femme mariée et qui ils ont ba ami mo oba ba célibataire. Oba ba bisa au sala, aux sala. Vous comprenez, on est comme ma bé, femme mariée comme on a ba limite. Ako kutoa sous ba barbe et belé te ba matanga moko inutile ba musique ba nini vous comprenez donc là comme une femme mariée ou comme na ba principe ou comme sous ordre à mobali on a ba mi ba ko na palais pour partager et ceux qui bango ba célibataire il doit comme marié au côté à bango peut déjà qui un jour là bala Borozala boye, bon exemple boye, ninga balobara une femme sage bâtit sa maison, bah ça là parce que Borozala boye donc. Arozani na ba mi bref donc arozani na ba mi mais ba mi oyo bazape na bongo lokoye. Merci. Merci beaucoup les acquis point de vue à Kaludji et puis Étoile, toi en tant qu'une femme malgré que non au balité mais un jour aux amours salibala et puis déjà au coquille bah ninge makambo kuma na vie actuelle ba fait sociaux tout le monde la ramona moi ça bala asa ba camarade ba célibataire mais tout le monde la rappelle comment ba se comporte envers moi so azana ka sanda kwa libala souvent tout le monde la rappelle moi na msusu ayena ndako muninga bali quand même faut opesa mobali na respect vu on a ozaki na ngo libanda ndenge bano ke otala camarade na yo pa na bango oyo lati mo lo kompusi ozuma ko l'union sotombo lisan obosana ke non a eza susu et pas ba parents n'était zambani mbani pas ko uta na chambre bimi na salon amonyo bongo des arts maintenant toi en tant qu'une femme ni ne ko koloba point de vue na yo voilà. Merci Bénédicte c'est ça pour ngai quand ndenge toi na zaboué na bali nanga na bali na mobali master langa palming matuki nenga za bongo abali nante nga na bali nanga mais non zananga kana camarade nanga pona eminenge camarade nanga na se comporta na eminenge zaleli no boya camarade nanga te non zana ye sko ezala kama be pourquoi moi si so o sa bali et aux amba camarade na yo na ki célibataire bazaki non etamboli ya malamu te bino zakino bato ba mbilinga bato ba chemi tu ba zenga wana bato ba michode bondo zanga na bino bango te mais tongo bali faut za na ba réserve faut yibse ba moni ngani na zabda nde na bali bwenge to nde na bali bweko omoni ba vie auto zala na ngo faut ezana limina tiki ba vie wana et puis so boye pa na nga faut boye ba elateli na bino taki na femme mariée pona nga kutu na mona kutu ko inutile ka to tika na biso kaka tout ce comme ça kaka naza tapso ba camarade ba marié peut-être na cause au moins un plus et pas na bango na cause au moins un plus mais tandis que o atamso ba masanga ba to ba célibataire to beno to tambo so do tambo ya malamu te ane loko ko conseil ngate le leçon na ye na bi ke atamo ba nanga ausanga bobo lobi na pesi no rapport mo ba nanga lobi ko na pesi no rapport no ba nanga maintenant ka ba mo ba nanga tono pese no kapamba nanga boko ko beta ntam susu lo mo bel kolo bolekelinga bolingenga mobile nanga pona nga semena tsena ba kamono des babala ba oye banga ba pesa nga ba conseil ndé na ko funda ka libala ndé na ko supporter ata lo problème bonge ko ina ndaku naza na maîtrise de soteki na mama na tonga ndaku na nga na tonga libota nanga ozomona belisinga mona papa ni ser mo babala azaki na kamono mo pire na ki célibataire donc abi tous les secrets mobile na ye parce que c'est on a abali malgré tout abali na ye de mobile ne pas bien cadre ko
abena bien vraiment makasi mobene wana obiki mobene na camarade wana akamati bisidi mobala se wana kutu ndeza na ozoyeba kutu témoin ndeza bukaza kuna ba makangu na kuli kangu na kababenga ne lelo ze ba kuta ni kangu na kala obiki abebisila camarade na wana nini abebisila camarade na libala elo nezengeke ya camarade abiseke banga bate camarade nga ya tika viwana omoni mobala wana tika camarade na ngesa bala bona bopoa nini alingeti po muninga abeba libala wana kufa ye aya akota kisu na libala muninga na ye yango pona nga foko tika ba camarade ono ba balate o bozaki na ki célibataire bosuka na kana mbote Bénédicte to suka kana mbote bonjour soko zuma tanga nga étoile na yo talo pa na yo talo pe na matanga na ye na talio soko beli nga na yo tala yo soki esenga ke contribution na nga ke ba ninga to contribuer nga na contribuer mais pona nga mino ki amitié sunenge zaki no sango te na luka ba o ba bala pa pesa nga mayele no ka ba o ba bala pa ba kolisa ngai ke ba to ba wumeda na libala ba bi pesa libala ninge zalaka ba ba réalité ya libala ngata na bali sika nem na ba réalité libala te na ba sika na yaki na bolenge na nga na yaki na kibo jeunesse na nga mais to na zana bango baza ko encadrer nga mo ke za bien. Merci beaucoup, Zaki. Point de vue à Étoile. Donc, quand on a vraiment un commentaire si côté, quand on bateau, on a invité dans plateau français. Toi, en tant que jeune, nous avons visé un jour, tu as moi Sinandaku. Est-ce que vous permettre que moi sur Bali, à ton camarade ou non nous babalité? Merci pour la parole. Ngala kolo babu. Neto zara. Na kopesa exemple ni toza tutanga ka toza ba masa tutanga to koli to sisi banchik moi mswazi musala abali avant muninga mais toza ba master quand même au Italie siko moi si tant zo bala ko tanda ko bala il faut savoir faire la part des choses exacte que le kola na bali eza ba masa na ngao ba bali na nuté na mona bango lo wa hein tu vois il faut savoir faire la part des choses. Quand tu es à la maison, au Bali, moi ça libala. Oui, bah comment qu'on se différencier na baninga, qu'on différencier baninga oh yo ko bando côtoyer quoi. Parce qu'il y a des autres bah koya pour na intoxiquer koya na ba peut-être ba idée ma bé ko ça va bilo musu libanda ko bebi sa foyer na yo. Tu vois? C'est pourquoi il faut koya na nzambe pour ko différencier na no batu. Parce que muninga musu ko za Bali ayokelo muté amabe ubali ukanisa effet ya sepeli babini mais na mutema sepeli te comment ya ko bala basi nga tokola na ye tout ça passer ba beau temps ensemble mais comment ya ko zomba liboso na nga boye c'est que nga za nga bien te tu vois ya wana faut ko za maele ko za pena maele koyeba comment ko différencier mais ça te que ko boaka ba masao ba bala nté ba célibataire non là c'est pas une bonne chose bon je peux dire ça. Merci beaucoup. Là, je vous informe que vous remarquez qu'en tout cas, on a présenté Batunion sur mes moutons, on a bien ramingue au non, dans ma émission, on a presque tout à Zalara. Claudia a eu moins retard, mais pour comprendre que au Béli, Claudia Boni, bonjour d'abord. Non, mais le mot que na indi ba antibiotique indi singa na dimne pe monda mbomo na dem. Ta mtabilobela. OK, merci. Kasi si je na biso oyokuta déjà to bandi émission Kaluji pardon. Sungangai oyokuta déjà baninga ba pesi ba point de vue na bango si je na biso ezalaki toyeba. Est-ce que moi, si femme mariée, disons, est-ce que vous avez des camarades ou non, nous avons balité donc Claudia, vous avez Mina étoile, les lots Claudia au Bali, est-ce que vous avez Mina étoile, to bon quand tes camarades parce que vous comme une femme mariée. Si j'en dis toko, bon non qui ont bien, toi étoile bami, hein? Toi étoile bami, les lots na Bali, na bité que font na kabone étoile pour na Bali, non? Na ko sala ngote nga kanso na Bali lelo na ebite ke mutoko yo ko sanga ke pona libala na ngai e camarade ma uti libanda aye abete na ngani ponyo so dato sala libanda ton na ye na koti na ndoka libala sekeke don na koki
nakoki kovanda na libala nakoki kosokola bilamba mobali nakoki kolambela bana nakoki kosala nyonso yango wana kende jamais nakokabwana bakamaradi nanga bakamaradi mosusu biso mpe tona bakamaradi oyo babala te bazali babala pardon babala biso tobala te nakenda na ndako neso namoni mbutu nese yaya vanda na yo vana moni libana na olobaki na koboma so bomiko namoni libana tuna biso ba oyo omona mobali mosusu atemso na nzela lingi yo akate lo lingi okike osuki moteme suki do nakoma kalem suposa ke na vanda tana mobali nino ngazwanga na vanda na ndaka libana ko linga no konfie no libana te ko monenga ya kana ndako no konfie no ngate konfie ngate banda lo tim ko yeso ya ngakule msu na mfia libala na oyeba otena bonno ko kabona ba camarade babala te na una sensibilité lo ba yumo ko ndoza ka envier enviaka libanda na msumba ba fi msuba bala na lo yenge amoni ke nona kokite na bala comme na ndaka libali ko molikela ako mozanga ndenga lobe komi ba camarade ne ba yakate no ngana ngapona ngana mona ngangwe mamba lokuta bonga na bali Benedict na bali lo ba seki camarade na ba mvutima aipe ya ko mvutenga pena ba fungola misu boy azwa boke nga soni na misu ekoti mekaka boy na ndenge pena na yeto yebi monde on ndenge zala no kokate Benedict no tikali ba na ngate no tikila oni non ça n'a pas besoin de ben on s'en a camarade babalade bon le son na ben na ticket to ko na ndako na tinga na bali pardon ben na na bali na ben non yana sensité ceux qui azaka moi si mabe aza moi si mabe ceux qui aza moi si malam azaka ka moi si malam o abala na abala te donc ezala na ngo yana ngo na do pona ngai yana ona sensité na kotika ba camarade na babala te pona ke luka ceux qui ba o babala o luka pe ba camarade musu babala bandumba donc ba ndumba ba kotiso na lire ke bino nyoso tubo ke na luka mbel mo libana ba petit mo ba buchu botiki ba mbel mbana mo ka ba fi ba bala ba obeta ba masolo kuna mbana nga sala boite mbana nga komisa nga te mbana nga boy bino nyoso siko ba obeta po bo bala mais na ba camarade na ba bala te na koza na moi na bite mbana nga boite na ko banga siko nga pena zo mo muninga bala biso nga dana na mo petit chéri na nga mo libanda ye akomisa ko wana eza ngona sensibilité be bana matete baleki oyo kuta mbaye mo bana matete baleki otiki libalo sundole ngodongo bimoke. Merci. Ça dépend. Benedict, omoni eza ngonde ça dépend. Eza na ba camarade mususu, ngana zoba no wana na vivre ngo na leki na nga moko propre wa mwana mama na nga. Aza zoba. Leki na te. Yo zela ngana loba no yo so condamner na ndenge yo zanga na loba te. Yo zela ngana loba oya ngai, leki na nga abali mobali abeta libaku na zelu. Na libanga po libanga so abeti bako zoka makile bima ya beti libaku na zel mobala lobaka te mobali kimia mobali mama nga ba jeune kaka mobala zaka kimia aza mobula imagine ce que moi si a déranger lanza lingae aya ko funda te pa lek na ngata ko tumutu boy balinga nga apesi na kombo na ye mais lek na nga ana camarade moko abala te ata célibataire façon sala ka lek na nga moko kunen tanga mna sikna bi ngam ko na ke bete makasi na silika poni ke camarade ana abilité ana conseil moko te oyo opesi langa leki exacte selonga ana conseil opesi leki nanga exacte na katiote mais qu'est-ce qui prouve que moi so abalinde azamaye le koleka ono abilité je ma bien pardon ezana ba misusu ndeka Claudia le ben ça dépend ezana ba misusu abali o maka misusu pa abali opesi conseil mo pe ya malam ezana ba misusu pe abali omoni ba so babala so bazana ba michode c'est ba so bazana tina ba musique o comprendre ba so bazana ba musique bana ba réunion ba tiaka ba mbongo ba musique na bango le pe ba se musique bazanga ba petit chéri ba shepa bazanga te bazalaka toujours moi so obali oko moi so obali tout d'abord moi so obali azano exemplaire moi so obali ba blo musa mikem kele fo ko tika ndeti ba musique wana ndeti ba musique ndeti ko kutana ba réunion mo pona ba musique ana ndeti moni ma musique ya mona shepa na mo pembeni o kuna mona sheshe ni mo ba pembe po sani o linga mo sheshe no mo aza mo pembe po asa ko mo ba bien mais sinon te que suku moi si o libala non tout d'abord moi se bala abima pa pambate une femme mariée azaka jamais abima pa pambate ezana to ko bima Peut-être ma fausse accord à mobile na yo. Et ça accord à mobile na yo. Et ça to ko bima. Et ça peut-être super bima. Tu penses pas abattre que pas ma boyete na ba la boye. Pas azaba musique te ba réunion inutilité. Moi c'est ba faut se comporter faut ba kamadi ka malam. Et ça ba o ba bala. Za o monique a se comportera bien na libala na ye nde yo kangama na ye. O monique se comportera ma be o kangama na te ka po libaka abala. O pe célibataire azoyela yo
ba midi 14h kuna za mobile na mona ke boy okuti opise rapport mobile kuna sote pour me mobile ke funde pa mobile na so bika ngamba nga to bundana na ndako to beba na ke sote pour nzoto mso na mtabima na mobile no sans le savoir yeba te alors faut ko pona kaka camarade ya bien faut ko pona yo la opaka omoni toi la lobby apesi ba argument na ye azana raison na ye akoloba mais omoni moi si tout d'abord ce que le lokomi moi so ba moi sinon tout d'abord faut banzambi pour nga na ebité ngata ngape na lobango nzamba likolomo ngaso na bali soki oyilinga pena mobali no na moni na kwena bi Alexa RT aoyana nda suka yo lia fufuna nga ata ali soki nini babenga oni soki babe nte motaba maona kwena mwasi soki andana omriye suka akoya ko lia na ndaku na nga lia fufu asala tana ye moni mbedit na ebite te ya maladi te ekota te yo mona te ke mwasi na mbali bavanda ku moko mobala kufina sida mwasi kufina ngote yo mona te ponga lo so na bali Benedict so na bali na ebite na kokumisi te na se vanter te na lobi na nga soki na za gravité na za danger te mais so na bali na mwasi donc na ko ke place nyoso na ko na ko fa pena bino na bar na melipe masanga na ebike na mwasi ba na ozunga non non za mwasi na mwasi po ebana no ndeni yo mobali mo boye oyeka kwa mbrie mutu na ngata tandis que ton avandaki na bando luka ba mbrie mango boya kiti ko mutu mo ba pesinga valeur ebi ko bala mwasi za passer mobali azo salle de fête alors le musu $1,500 2000 apesa le mwasi biso ba ko mo teka biso OK bo faxi ba telo 3000 kakola zoba maputa sipele zaka moko koma 4 Benedict makamboze belé siko mobali wana zo pesinga mwasi na valeur ngasiko mwasi wana valeur na mbala na pesinga en plus na bimi libanda na kesa kindumba seke na liboma na malade na sala ngote Benedict maloba dimi naiba Claude maloba omweti Claude azabu kana azamisu gabo so inga nazoki mwasi na ekiri na bango atana atolo bake mosa libala wana auzani na ba camarade ngana ku kabola bango kabola na nini vous comprenez même sunga misuga na toboya ka ngana zala ngana mtabatu na discuter makambola Patrick Yav yaka na yolo alobi pourquoi to kabola ka bas ba femme mariée na ba célibataire et dépendra pas endroit aux liés c'est-à-dire na lingaki mosi na ona bana lingaki na bar akina ba camarade ba matanga mbuye tunazoka nazoka na bar na ba masa ni ba osala viva mais tellement zalaki kitoko esprit na ngebeti na zuye pour na pelaki bango boki intérêt na développer esprit na zuye et puis na honorer akomi na pane carrément ba camarade oyo na mona ki na bango chinga ba oyati basa bonku basa vrai basa vous comprenez donc et dépendre pardon quand nous a gabo yango no titre no balité pour gaming donner ça boy to kabola ba femme mariée to kabola bona ba célibataire parce et dépendre na endroit où zo la ki mo sinon so ki mo sinon aki service mo ya église c'est-à-dire ba mina ye oyiba comportement na bango ba église so ben na parler na ozana moi confiance mo robo mais na so ko na tchété na tibu tchété na ri petit mo benati na ba kapela kuna mais carrément na parler na beaucoup suka na fête de là à côté na parler boya kuti moi si malamu ndeye oyele kaka eyindi oyele kaka chérie mama copine ko tina ko libala kune yindi oyebite Viona obela karate a kufa. Merci pour maman Béa. Nazo iba bango ba maloba ndenge ba uchukoloba. Nga mona mutu penza mwasi balongoli penza na village natal. Ba ye na ye afandi penza na ndaku lero wana azana ye bien mobali yake na musala aye okuta mwasi na kati ya ndaku abi mabo yakuti mwasi na kati ya ndaku eye otombe jour moko kaka mobali abimi yepe muko mususu abimi kaka atele makaka na nzela atala pe ayoka nanu mopepe ya nzela abwaka miso boye miso elerate aye omona mobali moko mobali wana abanjuko solola naye kimbo kache esalini esili esuki bake na terrasse
terrasse babandi omela masanga bameli balangwe bake kosuka wapi na hotel me bautaki na mwasi wana wapi na mboka tolobake kasi te yo lobi ke eza millier me ye auti na village mwinda ezalaki te abana opelisa mwinda nani ya pamba ntango aye komona mwinda amoni produit amoni elamba kitoko ye mpe abandi kolula akoma mpe modele wana aza peka mwasi mabe ngai eza na mwasi moko nga na yebi bauti kobala ye vierge penza babalaki ye tolobaki mwana mwasi wana azalaki exemplaire na esika tofandaki mais tuna ngai na yebisa bino mwasi wana nde azalaki soki kaka mobali na ye abimi kaka boyakei to baye mpe atali koto esili alati kitoko ye wana abimi ntango abimi akei atali ke mobali na ngai akozonga 16h ye mpe atali lokola ngai abimi na 8h to ba 13h 14h naza na kati ya ndako na ngai 13h directement aza na kati zela nano wana bakamaradi te ye bana ofanda na bakamaradi te abana ofanda na bakamaradi te liputa azolata liputa alataka jipe te alataka pantalon te mais alataka kaka liputa maputa pe mibale omoni epe mwasi ya valeur mais lelo nazolobake mais oyo ke azalaki vierge wana oyo ke oyo boye aza lelo na ndako alibala te mpo na nini mobali babandi koyebisa ye akei kokutana na mobali na nani merci bon nga koloba boye oh non mwasi sozuye quelque part na place mo boye ya mabe mais moi si on a né naza mabe non là c'est faux archi faux moni basi obalota mo to mona na kinba otamola so mekozo mwana moko tuna mitema na bango tuna ba biloko bazana bango na kati ya mitema histoire na bango en tout cas okolela c'est pas dit que non moi s'il faut que j'aille à l'église il faut que j'aille celui na azoteka alati libuta mulai azoteka na wenze alati quelqu'un qui tambala non c'est pas ça. N'avons pas cet exemple moko ils ont cousine à moko Glo ya Pumbu na pese mbo de place azali quand nde ba femme mariée azana masa na yo batanga na ekutu banda kenda bandoki Brazzaville ba oteka teka bilamba bazoya masa na azili bala abali mobala bien yes kwa tikalika yemoko bon akoma andoki pe gotala ye bazo solola un jour ake akuti masa ya mobali na ye je na otaki Paris ayi nzoka ayaki na bule ya kobala a proposé pe abisi masa na ye ngafuna zo na ka fimo ya bien nazo na kin sekonde masa na abisi pour moi c'est non mais ma camarade na Glo ya za moi malam bon ba vie après libala na habité ba vie ya tikalo mené na sima mais ne to kola to ibani nde ba proposer pe non atali pe azane vrai chéri pe azu libala wa na ka femme mariée andako ya wana pa masa na ye ozomona. C'est pas dit que non, moi si il faut que j'aille place mon ya bien, pour aller bien. Non. Pardon, non, le monde français le biwana. Et ça ngoma bête. Ozomona, o français eza ma bête. Eza nini, eza na de konamo be Stella Mboyo. Ana brazana uyu. Femme mariée. Muta bête e mo sinzo camarade ne célibataire. Imagine toi camarade ne baza c'est yesa bala, baza kana kamye sa bala na ndoka libala. Mwana bango barana oyo mboka sasu. Là ça dépend genre camarade na ya bete mama na mosinzo e dega akaka to mobile na zwindako. Mobile na problème ni tout c'est ma tête moi sina mobali. To bundaka to bongisaka. To bundaka to bongisa mbala oya suna ndaku te. Mobile pa bia aoya na kaza ay mo to bundi to bongisa aoya nika. Mobile bibala mbala bimaki alu kombal. Aya braza tanga yeba sa ba chana ayoka ke mobile na azwindako. Azonga boyo mobile na yo kuta bimaki fongola tikilo ngo banda kenda kutu azui ndako mobe na mwasi mobe mwasi ngo nani akomi ko vérifier aya ko vérifier bozani ni mobile na bisa kuniza be kamera abimaka na camarade na ye do camarade abeti muninga na mo sinzo ali mobile camarade na ye ka mobile wana biso neza kutu be camarade na kutu abengenga na téléphone ku kamana kuta lobi be kamana lobi boye kuneza be to bima dana camarade na yo to lingane kuneza bizana na tia na benga camarade na omona makamba oloba bazui pe téléphone ba
bengi pe bati pe mail libre camarade nango pe abengi mobile bengi allo chérie boni bien ozap on a zapasi bo yaka ono yana ngakuna te o yaka dejo yaka batel pong da ba yebi o yaka ono yana ngakuna te o yaka yoko zo mbongo no sengera kamana bi camarade ngana zo kandeko na nga ngana bala na boyo kabwana camarade na nga nzoka kamana ngana abeti nga mosinza lingi mobali na nga Pour la étoile, moi si je comprends bien, moi si au hasard femme mariée à cause à jamais na camarade au hasard non célibataire. Mais Claude, étoile, est-ce que vous avez suspect à ma balle, se comporter à salité que le cabas célibataire? On a le biboé, on a le biboé, et ça dépend. On comprend, et ça dépend. Et c'est la base sur ma balle, bazar un comportement bizarre. À coquille jamais, on va apprendre moi, prendre mon balle qui moi sous. Pour na bala qui fa ki pa abale nan fa ki ba vanda ba yebana nan mais ba yebana ka bongo ata bo vandi 10 ans 20 ans 30 ans bo yebana ka bien ka so ko minda ko mo kasi te bele diti mais na simbala ko mo yo ke tso bek na bala mo sauter eza ba tso mo na abale na ana na bizela malam eza mi tala so na lo bangwa ata ba mo mi bali ba otala ata ba francis baza ka luja za ako mobali ngaza na tindika chakali na ngamo bila sala na ye abande ko tindika chaka na ngana abana ngabi yemoni mwasi ba pare ba bala yeba mo se bala abi mosa ndaka ma papa mbate mosa ndaka batika ki bataba momoni sakina miso batute alobanga mosa ndofo pona ba camarade ni okuki ko temaleza masi to kabwana fo pona ba camarade nini yo okuki ko tambwana bango ozo comprendre poni na zaki no vana ndeti ayibike toi les toi na kamani leti Claudia bo ayibike Claudia azan etambula malam Claudia azamwa malam Claudia azabo oui bangonde nini étoile akoye papa to ki chérie abike papa est français et français so ki yo moko nan mwasi na ye azoye ba yo no bien te camarade no ozaton ye akoye banga abike mwasi na anetambula boy abike kamane pe Claudia ana comportement boy abike kamane Raissa ana comportement boy abike kamane Alava ana comportement to yeba ni to tambula to yeba ni ka Alava Claudia soti wana bino boyeba ni mobali na yo te boyeba so hotel ke mwasi na pamba c'est que yo na pambali na yo o memara ba camarade no nyonso ezem bem susu bana baje de trappe tam susu abi allo Claudia ndeni bien tout monde nako to mona ba monani sans côté que Claudia ebisinge lote ba monani to mona na bandine ko tenter no Claudia Claudia bona bos ko so moni asopani amaka wana sa camarade azani ni muninga mabe c'est que mobali laza mabe na jije te mais c'est que mobali laza mabe pourquoi cause na idée wana merci beaucoup étoile tozongi awa Claudia yo beti li solo lobi ke non malam kutu mais nakopesa mo Claudia raison mukie parce que ngana ebeza ba fille ebele mususu kuto mon la ba samba dans l'église ba ta ba pantalon te oui moi je connais il y a deux filles nanda kuna bango papa na bango apesa instruction moi nanga moko te moi si obimalanda kuna pantalon na nzoto na clotte mukuse bana na balata baji pa milaiti na sama kolo mais mukolo ba sentaka moko ya bana na papa na bango apika crise asala AVC je ne sais pas sora kufa pona nini anzima te que moi na o alata baji pa milaiti na sama kolo bana oyo na ebike so na papa bango so ekuta bango na kasanda soit papa bango ye bazui ba kaye ba s'assembler otanga ba vanzi mususu kuna osa musala ba sala ka ke no ba sepesa papa na bango mais un jour papa bango za surpris ya mona ke mwana moko ba sente kaka na ba jipa milai balataka yongo na ngina tuna Claudia est-ce que kozala soza ceux qui sert en Christ sert en Christ soit disant ndenge bolobi ne kaluja lobi que kolinga mwasi ko dépendre na ba milliers mais na ebi que ça ba tchel mususu pe babala et ça peut-être circonstance à koki pas cité et memi na kitchel mais otie pe na ndaku bo a se comporter que le kamwana aza peut-être licencié aza peut-être na ba aza peut-être pe mwana pasteur mais azo se comporter malam et on a une tout na Claudia par rapport au kaluja lobi est-ce que ça vraiment ya solo que les autres dépendre na ba milliers aux zoli mwasi peut-être ce qu'on soit qui est na bar moi si aux na bar à se comporter malam te moi si aujourd'hui peut-être na église à se comporter malam de to comme yo kapina ba famille mususu ba parents ba ça moi la bango mbali il faut pas la moi si auti mboka moi je ne sais pas est-ce que yango na vraiment comportement ya mutu to yango na vraiment ko sala que moi si na yo azala bon disons pas parfaite mais azala parfaite par rapport ya ndenge
toyoka ba pasteur balobaka ke soko bali ba femme sage, une femme sage bâtit sa maison. Est-ce que vous avez vraiment moi si on a au Bible et le bas? Voilà. Omoni makam Kaluja lobi na ebité ba tala émission o yunde ba oloba. Na koloba moi si orozo moi si l'église a bêtisé na ndako comprendre te. Okoma oloba na mutuna okoma na linga fi o abande ko sambelati. Eloko ni ne tindenga na ke ko linga mwana moi si o. Mais olingi ndumba na ville. Asala rapena ki ndumba penzo ebi fi o ndumba. Olingi so te ba fi mo boye mitu esala rato zufi na ba. Obalie lelo te na ndako na ebiso avandi poser à l'aise. Baninga na tongo boyo yebise makambu mususa boyi. Ngana boyi yango. Surtout ko linga mwasi na village ko yana na Kinshasa sali ka perte. Basi na ebela 100%, tokota 80%. Ba boma ba mabala. Baboma mabalo mwepe mwasi wana auti village na ntali na bango mobali nazo abimaka te azala na ndako motuni boy ndumba mwasi aboma pena libala atiki libala wana envier makamususu po nini auti village amona eloko oye amona raté amonyango ndako oyo yo rovandisa ina ndako musu akikuta mbali mususu habité o na omona na ndako ne lekinda kuna libala na yaka o koto na ndako na biso lemsu na liaka Thomson bakalinga na pondu ake place mbali mo balingaki alia soso taba te mais fi moko ya kina kemba na ede na bakina biso bona kemba na ngana ebi maluku na ebi partout ya kini na kemba na ngana bakina biso bo ya so tinga libala moko bozwi na ngo tinga libala na moko bo na vana nga les na vana nga poser pour na ebi GDG Kaluji oya lobi na costume oto loba moi si mususu omona alata kaka jipa mulaitia mabo jipa nek elongwa na facilité lemso elongwa na toilette oyebite lemso na tinele tombwa mi pena et comme tia azipiango lokwa musulman pardon lemso alongoli na tinele alongoli ngo sonne tina longona no body temele ki mulemba la bisuki sa wata tia tala omoni moi si azaka moi si omama kameso tout lo eza bakaluja eza ba étoile balobi moi si azaka muna mtaza comportement na ye po biso to kemba nazu mbai na mo bosko yo fimo yo ebisanga moni mbai na kuna kutaki na kwenga bia a comme ça 0 t 23h zonga le temps azonga na no servir yo liana ye alene na zala sindo lemba basa libana otika suka otika a olemba o mo remba la kangi biloka ke atiki nga mwasi ekutanga kawana donc akolembanga c'est ça to mabeya oloba nao tobo kende absolument na vers sous émission donc beaucoup cela makambu vraiment na vivant bako c'est le ngana lobi boy tout makama femme mariée est-ce qu'à cause de nos camarades il y a célibataire si tu nous débattre tu lui m'a bébé beya ngana ko soulever ceux qui te la femme mariée na ba ami au baza ba célibataire et dépend peut-être peine à endroit où on est qui moi ça dit et dépend na endroit ça dit parce que ba bongo bino comprendre te mo na fani calme ta que vers gege et ta que vers gege na fani calme na la qui ba comprendre net et dépend na endroit où est là qui cela soit que na ba mine ba moi ça ni ba ki bango tout ba mitu mutu mo réfléchir te là longoli moko na bango na kati donc boya li soute na palais te ba ya ba réfléchir mutu est ça là t'as raison te ko ba côté Kaluji loba nga lobi boye vraiment ba tout doit la biso ba comprendre net au solo li question mo ça zola ki chez bango oui et dépendre na état d'esprit na ye oui et dépendre na ba ça dit éducation tout englober quand éducation au gros na moi c'est na palais a commis marié ceux qui déjà animés par les mauvais esprits, ça n'est pas n'importe quoi. Au cas où on est bien camarades et tout les mire de Berlin, ayate, sobi, attaque domestique à Damsonné, donc ça moi ça l'a bien éduqué, ça dans l'esprit du Christ, nous le barita d'esprit ça l'a bien. Dans le moment là que mariage nous allons heureux, au moment là bien tu vas coco sur ça 80 ans de mariage sans tricherie. On a dit on a fouillé 80 ans de mariage sans tricherie. Tu vas couper soit tu vas perdre na biso ba mère na biso ti biso to zapi a honnête ba kalu biso na moi si au marque à respecter ba norme ye bon ça na moi c'est na ba camarade Claudia donc ciseaux ma wakati la bilama ba tailleur
kien na kati donc moi si on a vu nanga vraiment na assuré boye azala erreur moko. Ça dépend dans la vie de sa famille. Tout ça là-bas, 80 ans de mariage sans tricherie. Donc, na salué pas du tout pour l'émission. Dans beauté, autant à comboter, vraiment beauté partout. Moi aussi, c'est la tête, c'est l'état d'esprit. Et puis, nous avons le beaucoup. Merci. En tout cas, nous entamons petit à petit vers la fin de cette émission. Maman Béa, Ozal Kamolo Bava to chité. Oui, likambo nanga na kokoloba boy. En tout cas, naebi fi moko azaki chel. Kaka na ville ya Kinshasa. Afandaki mingi na cimetière ya Gombe. Mwana mwasi wana lelo aza mwasi ya mundele, aza pilote ya CA. Mais mwana mwasi wana po mona azala kichele, abota na kichele na eba na mibale. Abanda ofanda kaka wana nana. Metango pilote wana ya CA azwaye achaye na ndako. Abimaka na yete. Me oyo bazwaka yepe na ndako na bango, babali yeboye na bambongo. Azala wana place wana cha mutu bazenga. Me ye mutu oyo kia uti kichele. Abimaka na yete afanda tosa oyo mobali na ye asala. Pote ezali motema na mutu na éducation asala ki makambo na buzoba wana peut-être na kozanga savant na kozanga boye na moi difficulté ya ba famille ezalaka yango nde ekendaki kotinda ye asala makambo wana moi wana afanda ka penza na golf azawana na golf na Gombe afandwa na za kimia penza baza penza na mobali na bana mibale ngai pe na pesi na pesi na kotanga kombo na ete me na pesi so ya akotala nga penza so yeba ke mama be ya ye wana nde azobeta lisolo ya ngai te même to ayebi asate mais yango wana ponanga en tout cas eza mabete ke soki ozali mwasi ya libala ozanga ba camarade okoko sala pe na ba oyo babali ba koko conduire yo pe na erreur otiki pe libala ekoko sala pe ndeko na yo pe o bobotami na ye anviaka pe libala na yo abomeli yo pe libala omoni ndeko na yo wana afandi pe okomo ya boye otali ndeko na aza na kati ya libala eza ça dépend sikoyo mutu na mutu ndenge azokola na ndenge azobanga nzambe na ndenge azozoela ye pe mate na ndenge azomonela yango wana nde en tout cas soki ke kozanga ba camarade zanga pe na basi ya libala na ba oyo zalaki na bango baza ba célibataire otikala yo moko mais soki olingi ba camarade zala na bango nyos. Merci beaucoup Claudia. Moi question mukio répondre biso peu rapidement. Est-ce que ezaka il faut kako za na ba camarade? Wana question nga est-ce que Claudia il faut kako za na ba camarade? Ezapika obligé te. Le location na ba il faut kana za na ba camarade 1500 soki combien non. Moi ça libala za na ba relation hein. Vous comprenez? Aka na ba mimo ya chombo. Eza mimo te pour moi fimo ngana bali boye. Donc étoile la bali na ndako na vandela donc yaka chaque jour wana pe mabe. Mabe makatoko sola so ya boni. Oza bien na bien boni bana no ya. Lokwa ba camarade na bana bandako na mama mabala. Les mususu na mona na bango rare. Moi okimi biso bo moso yeba ni mayolande nazali. Donc ils sont obligés te kako za na ba camarade nyoso tout yo moi ça libala oza tout le temps na ba camarade wana nde mabe. Ils obligés na ba camarade. Mais ezala na ngoti bo mona na ba matanga to mona na ba fête bo seki mais ça que ndaku na yo opangusa po batu mususu nga na yebi ba camarade donc ndaku na opangusa ba camarade bafandi bacheche makona ba kit yazo abana musala 7h à 6h 13h masolo alamba ti 20h bana bali ti 20 po ba camarade ba entouranda ndaku na non les obligés te donc oza mutu to boite mutu senga rafaza kana bat yesu pe to mona tambola na ba yekoli donc po ni apesa batu muna mutazama yele na aro pesa mutu mais ça t'es obligé de mabe donc il faut kaka naza na ba camarade non donc so ba il faut ça na ba limite pe mo ba réserve pe komaka donc mo ko mama kamsu pe komelo kilo yango wana. Merci en tout cas et toi tomo koma déjà na suka tomo koma na suka kinena lo babu pona moi c'est libala to boy te ko za no ba camarade na mais moi c'est ba faut appeler secret moi c'est o ya bali faut za na secret
ezali comme nous surtout nous bête la camarade na yo eza camarade à Bali eza pe wa no abaita célibataire yo de so bal faut ça na secret peut-être comme si pour bête les camarades comme si pour bête pe camarade noté et on va dire que son ben na comme ça côté que bête tam sous camarade non té tant son ben na afinga kayo OK bête camarade mbena kuta sala boye mbena kuta sala boye mbena kuta sela kanga boye mbena kuta mo ben na ngakano asela kanga boy nanda kuna nga boy atape wa bala tongo ke betela e mutem amona ke mbene a gata kaite amona ko mbene azaka bote e sele mutem mabe ndi e ko motem so ari a se fok ba bimba ko balingana mo bali na yo o moni pe o perdre o ko bete pa kamone pa célibataire ngano na bali te mbene o gate mbene so mbele kabelo mbene so mbele talon o so mbele téléphone cher ba weli wana ya o ko mona be pa abimi pe na mo bene po ngano baka mo sa libala foza na secret à part secret na moi c'est pas faut na discerner mabalo ba bonga discrétion faut za nango so za nango to o perdre nyonso na vie nga za kama na nga balati nga kinanga pa solange pa pamba te na kena ko sa tamu demo na katilinga maloba pa atotina maloba ye boy bisaleti c'est amona na ka sute pona nini ka théâtre ngo kaka ki star amona sute menazo kimananga donc na moni mona ko sa na monani mo pe na monente eza mo msu na conseil ya ko sabo eti te ko sabo moni nga na zabo ko non na balite non linga te ke yoza na mndoka libala po muto lingelo libanda ndako libala po muto linga bana na ko leka yo moko mama bango auzate na pesa ke constate ka za mninga mo se libala no beta ka zala na secret pesa kana discrétion ba so discernement so discrétion faut ça kana pour otambola bien. Merci beaucoup en tout cas pour na ba mot de la fin na banana là non pesa non dédié émission on a ba mama nyonso en tout cas makambo ba lobby Exact, ce que Monique peut-être que ça là, c'est bien au salé là. Au Monique au salé la thème en tout cas, nous sommes là car pour nous repérer à la point de vue n'abisso par rapport à Marambo Tozo Mona, Marambo Tozo Lobela, et je sais que les photos arabes ça m'a balandé baïb ça n'a pas maman morobo, il y a bêta à casseter. Et dit tu connais le maman bassa ma balle, ce qu'on a peine à rotikate pour n'a peine aux maman la cassanda. Ba conseil na bango base la roba la base la roba, tu vas conseil na bango na zo sonanga bien na zo bomba. Peut-être que ko aider ngai na futur donc muto ay baranyo so azate et osala nga bien maman so benga yo pour bakisa ba conseil olo pekisa nga na tique émission on tika ngo pourquoi et pourtant bande comme sou ya basi ba benga ngai en tout cas merci ming na basi nyo surtout ba benga ngai ba papa nyo so ba benga nga pour na repesa nga ba félicitations baza ko encourager nga bina en tout cas kende allez-y de l'avant avec cette émission en tout cas Nzamba Opambola en tout cas je suis d'accord avec vous merci beaucoup à vous parce que au moni tant on doit considérer en gros et ça la rappelle bien. Voilà pourquoi nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Francis Poto Kabwanana yo conseil ni ne copier ça. Basi o bazar kasaranta comme bala. Bazar ba camarade o bazar ba célibataire. Ndenge ni il faut bazaler là. Donc voilà moi on ça un peu bref quoi. Voilà. Et puis ba dédicace directement. Bon merci. Conseil na copier ça, exact. Bien passé ma balle, il faut vous un stage. Il faut bien sûr, ma camarade Bazali. Ou to banana bango, banana bango, bukola. Mais il faut que vous ayez mal pour bali. Tout ça faible, il faut que bango. Que vous la misu dans misuga, les baluba. Que y a n'importe qui pas na yoté. Dédicace na la reprise à la piste na massa na Dieu merci. Na Danemark, Mehdi na Paris. On appelle ici Gloria Pumbu, la famille Mobimba quoi. Donc, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Étoile directement. Français, pardon, numéro de téléphone pour la bateau pour nous contacter pour nous conseiller la émission. Donc voilà. Bon, numéro de téléphone est à plus 243 099 0 355 283 plus 243 99 0 355 283 Francis Kakonde. Merci. Étoile rapidement moi parce que le biming nan étoile le penza yo le bim makasi donc soko le belo côté moi ba dédicace kasi voilà na mama kati. D'accord, pour la mot de la fin nga biso baso no baso mabala to za ka mayele bazala pour na ben ngati baso mabala bazala ka mayele trop de bonzambe ile kaka na kati ko bo no pe ba camarade te
faut pour na camarade de malam ou kotamboane wa mabe tika wa malamu botambone longo et puis moi ça libala kolinga te numéro no mobe ba camarade no tout ba numéro mobe no ezala te ko peut mettre le ko ana te ke apesa no numéro mobe no ete boya bino eza te boko na bino ndako webo te na bino nga mais eza ce qu'on a ba limite ezala site za na secret pona basa mabala on appelle ça ka mbote na batinyos balingaka étoile butaka ba onoso babenga ngai batindila ba message ya WhatsApp ya Viber na lingaka bino makasi mokili mobimba bino nyoso so mona betaka c'était mikolo na zana en ligne te na WhatsApp il faut na batila nga ba application mususu moni so botina ba message na répondre te bo comprendre na zana nu na WhatsApp te na no na Viber te mais na lingaka bino so na te WhatsApp na te Viber na répondre ba message na bino mbot na nga misumi pas cordon mon cordon yesu na bosi na sel suma munene wana eza impardonnable pa nzambe na peska mbot na mingi pa cordon na biso oyo sabutaka étoile zala lelo boye cordon Vincent Chiluizi lo na le bien Vincent Chiluizi cordon na biso ba mbote bele zala kaka umela nzambe bakso ba mikolo taka yo mto sala biso ba ndeko no to zala boye mbot nanga ya Simone Keti na États-Unis ya yo ngwana on est là falanga na Paris c'était la mboyo na oyo na mboka sasu ya président sasu c'était la mboyo na oyo ba mbote bele bana Lubumbashi Kinshasa bana ya Mbandaka bana ya Bikoro bana ya Basankusu bangala nyonso na pesi bino ba mbote bele ya ngwana lenge bino mingi ba Congo ba Luba ba Swahili ba Tetela ekolo nyonso Kinshasa ba mbote bele ya ngwana na lenge bino Merci beaucoup Étoile maman Béa mot de la fin aux un peu bref parce que Talara Ngonga. Merci Benedite. Ngai mot de la fin ngai eza koloba boye. Soki oza mwasi ya libala opona ba camarade nini yo kotambola na bango so monike ba oyo zalaki na bango liboso bazalaki mabe yo kolanda bizaleli na bango te osi okomi mwasi ya libala okopona ya malam obwaki ya mabe mais soki otamboli omoni ke yaza na problème te pe mwasi ya libanda pe oya bali te akoko pesa pe yo conseil pote ya yebi pasi oyo bomonaki na ye libanda mais akoko ndima te ke yo oboma libala yango wana ndemo de la fin nanga mais na pesi mbote nanga mingi na mama mami na France en tout cas na pesi mbote mingi esika azali mais abosani ninga yebisaki ngai ke akobenga nga dimanche soir mais abengi ngai te yango wana na pesi mbote ebele na pesi pe papa Kaba Martin na pesi mama Marie Kapinga na Norvège en tout cas mama ya Béatrice bozaba mama nanga papa nanga papa Kaba papa ya mama Béa en tout cas na pesi bino mbote mingi oyo boloko baki bolakaki en tout cas boko kisango na osepela makasi na pesi mbote mususu na Québec o nyonso ayebi mabeya na nzela ya émission oyo ata awa na Kinshasa ata na Lubumbashi kananga Mbujimayi partout en tout cas na pesi bino mbote na ba ennemi nanga na ba o balingaka ngate na ba o balingaka nga nyonso na pesi bino mbote ponga na lingaka bino mingi na lingaka bino mingi na pesi bino mbote mingi na pesi pe président nanga papa nani Cordon Vincent na pesi mbote mingi na mwasi na kitoko wazali banda mboko yo en tout cas na pesi mbote mingi na ndenge équipe mobimba ndenge to fandi boye na pesi bango mbote nzamba pambola bango apesa bango nzoto makasi ayeba ko protéger bango en tout cas Talou du ministre Rankine moi rapidement ouais merci Benite Sayo et puis na remercier tout moi ba prêter attention na bonne émission partout dans le monde bazali to pesi ba merci pour bonde bon on disposer ba temps pour batala biso quoi donc na pesi ba mbote modèle la fin ngizaka ke Mosa Libala garder bandes na yo. Mosa Libala au mo bala officiellement femme mariée, respecter ba norme o sengaka na Libala vous allez bien donc ça nous a battu tout mais zala sage, zala prudent et puis la fidélité compte aussi pour éviter maramutu, il faut être fidèle. On peut ça toujours na ba maman pour ça que me dédié ba maman Léonie Safalani Disha Kalambi o Gifukiadi
Torbusa na te Chimène Angalia, Gianni Boyemba, Maman Niclette Motingia, Nana Motingia, Didier Diorto mon ami, Bogali Bongongo, Trezege Moualawala, où il y a patience Touzolana. Donc, il va me dire pendant contacter artiste Kalou du ministre Rankin, autrement dit le VGG, plus 243 F 64 36 268 89 64 36 268 na busanité masanangai na parou c'est ça yo Jérémy Louye El Maréchal for you on a ma ntoaka quoi na ba gegez nyoso ba gege nyoso ba gege baso be ko bane ba gegez donc il y a plus ba bra Congo. Merci Merci beaucoup, merci. Na pesi mbote. Bon, mot de la fin, mot de la fin na ngai ba maman nyoso to mabala, basi mabala nyoso na pesi bino ba mbote belé na lingi bino mingi. Donc to zala zala bobo ya bisote. Siko yo mo salibala moko bole msusu lingano Claudia. Siko boya ka Claudia ko zapo Claudia o peso conseil ya mabenon, na peso pe ka conseil ya malamu. Na pesi bino ba mbote belé mo salibala ka nyeka luja lobi en garder monde na ozala ka mwasi. Ba papa pe na mutu bino bolongola ba complexe. Mobali oya za mobali to moni mwasi oyebi ke mwasi na nga na bala aza yanga autikala yanga donc longola kala msuma complexe bon mwasi alati pantalon ok pesa mwasi bala mwasi alati moi jipa mkuso ok pesa mwasi bala non aza mwasi na yo autikala kaka mwasi na yo bolongola mo ba complexe wana na mutu bon apesi ba mbote na nga ebele Micheline Zitisa na Belgique grande sœur à moto propre na pesi ba mbote ebele babi Simone Keti na kati États-Unis grande sœur propre na pesi ba mbote ebele na pesi ba mbote ebele na bana basi nyoso to balinga émission o balingaka Claudia na pesi bino ba tete Thérèse na Paris na pesi ba mbote belé na ba encouragement bi Claudia bo sa émission mo kitoko zo se pesa bo ke liboso na pesi ba mbote be na pesi ba nyoso to balingaka émission o ba mbote na ba o pe balinga ngo te me batala ngo na pesi bino pe ka ba mbote ebele na pesi babi Parus et Sayo. Ah, Paris c'est ça, babi caméraman sérieux dans aliboso nanga bwa simbinga balobi kumu ya pape na peso bambote belé pakaluti mtabina boka kumu ya pape on pe na salle yango babi Vincent Toulouse babi mon cordon na peso bambote belé motema choko frappant bambote ebele na suki wana étoile lingi na boka yim tesa platon no boko ndeni ah numéro téléphone te non peut ça numéro téléphone l'autre non peut ça pour téléphone ils ont coup. On a vraiment beaucoup de intervention à bango ba mot de la fin à bango bolandi émission on est bandel pe na suka balobi en tout cas quand on moi naza vraiment ba commentaire ya osalaté sauf que ngena lo baraka que no bino ba jeune au bolingi au bozo le kabo bala un jour Bakalou du VGG Français ainsi que les autres là je vois Didier Diarto Congo je vois Patrick Kiwanga et puis Gianni Mouleke autre m'a dit Vladimir na Allemand de gros bisous à toi. Et là, je vois Farel Ondulum, de gros bisous à toi en tout cas. Tant aux autres, moi si, balobi, moi ça a parfait à zate, mais quand même, faut moi ça dans critère parce que moi si ndasi marandako, c'est pourquoi tout ça la émission au pour nous relaxer. Moi ça si marandako. Donc maman langai na lingara bino mingi, so non ça la émission au eza poto finga mutute. Eza poto leze mutute, eza juste, eza lo mo boto ça la pona ko réveiller pe baninga mususu parce que eza ba fille belé ba parents ba kufa soit avoir chance de revoir na ba parents ne place moko tazana muto ko pesa vraiment conseil mais peut-être à travers cette émission intervention à Claudia, intervention à Mama Béa, intervention à Étoile ainsi que les autres et ko baksape en plus na mutu ya mwana wana au moins on a fait place moi ba erreur ezalaki à s'occuper ko corriger bien que moi aussi nazo ko zoape quelque chose d'avantage na on a ebaki voilà pourquoi en tout cas cause na ba camarade to peki si mutu tia na ba camarade oh ba ça que mission parce que ba tout musu so mutu mtaza chacun a sa façon de voir les choses ninga comprendre les cambo to lobite que moi c'est bala cause na ba camarade te bolandi ba intervention avant bengangai avant commenter landa émission et puis comprendre le ba lobby et puis à la fin tu peux m'appeler mais quand on a début comme na suka émission te mbala moko aussi numéro téléphone begeti na moni Claudia côté na lobby mabe non landa émission tina suka en tout cas voilà
so na lo boza parce que bato babengaka trop et puis mutu mosusu azobenga ozomona ke makambo alobi na obino bolobi na émission eza nango différent mais likaka acompliqué donc voilà émission oyo topekisi mutu camarade te mais tolingi kaka kotalisa bato ke kozala na bacamarade eza mabe te mais camarade nini conseil nini ya koyoka conseil nini ya kosala na ya kosala te voilà merci beaucoup wana vraiment tokomi na suka ya émission là on peut ça merci beaucoup à Parouze et ça au caméraman assuré pour na bilili ya lelo et pourquoi pas on peut ça mbote na bino spolinga ngai là je vois ma petite sœur chérie Laurie Royal Balobi madame chef là je vois encore animé ta choco frappant motema Vincent Toulouse et là je vois encore donc ma maman chérie, maman Léonie, je t'aime très fort. En tout cas, des gros bisous à vous. Je vous love, très grave. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Ndeko ataku tu bange boyo pona mitif pona mayuya me adasha kupesa bino si ndeko na bino me ndeko na bino uto komi na periode ya hiver malile lekie ya adage chauffage na ngai ekufi adage credit nyongo na yo ya mapa udefa na kisasa na bamama tongo oyo asani ya mapa kaki yaka na dash credit okufuta o nyongo ya bangulu yaka na dash credit ezali wala pona osisa baposa na bino soko ezozanga bino na bank yaka na dash ekosatisfaire yo numero na biso pona contacter biso yango na se tozala biso pe musika te tala botala biso kaka awa kaka boko bino bomesana kaka bino baparabola taka baviviane boko biso bana bakado ya noel ezandi tani bokoyeba biso ebaneli 300 absima mikolo 1000 après ok million après ok billion après billion milliard soko ye na dash credit après 10 minutes o check bank na yo ozimbongo Okay, when the bank say no, a dash say yes.